totikali na mwana mwasi bon natya yo motu boye tikuti mpona mawuta bon lalilanga kasi ifoyolo mosala filme sikoyo nasala directeur aye tosalaka bokobonga tomona tournage tomona sala tobaindaka na directeur abanyona makasi na bali noni directeur aboyi abi mobali na ye amokunda mama yo bafilme yango lingoki nosala na poto nao masasi alobili ekokani ebaporno lingoki nosala ekokani na oyo merci tiena fashe malobi te tablo elandi kuna ifo bakanga ye na motuka ayeka mafura yaka natani abenga bango na bureau nalingi bolakisila ngai ndenge bayibaka mwasi na motuka bakende violele na zamba nalingi bopikula ye ya bapesi bango mayele ya mabe epuis aye toyengarena mpe na libanda na fatima tovana mpe motuka ntango ezoya mafura baye babimi na bakangi motuka liboso ndenge ba ipulaki mwana mwasi wana kopimela minga tu babenda mwana motona direteleki tokana iboye nde basalisi ndenge yo mpei bango c'est le filmage ça arrive madame c'est comme ça il faut et puis kongene kopema nepe libele ya mwana kolongo nepe libele ya mwana esi azikuna ye ezana batikala traumatise bato bakima bayebaka te mabele batikala traumatise obamisila nguma solo na jardin botanique bazwi nguma wana tata bacaméra ozozwa ye filme tout directeur ayebisi lokola na yo kokolia telefoni tobandenga misalaka te tolia kovanda epui aza koloba nsele mosusu likambo ya bisambela omoni silonga naza pdg nazolia na 100 fois nyonso nayebi ke alobi nanga kaka certain ekozala vide na directeur atili parce bamama moko bazaka ntinga ya kotalela fete wana bovandaka na bamama bato bafandi bandi bakotekaka mama bandi bolelaka matana bosaka ota ozolela na pe directeur nazoyaka na ngai pdg nazoyaka na secrétaire na ngai libanga na shaba na papa masambia nga naza à l'aise ntango nakomi boye pdg aye bafungola secrétaire motu ya nguma moto ezosalanga de réaction ezali ndenge ezakoluka nde baréaction ya solosolo aza kosala ngo na nkoko ayebi te kozala réaction ya solo eza mpe ya réalité wala nga nayebi te ke namona nguma siko nga namoni ke basalinga je mpo bamelaka na nguma bani babomanga imagine eloko wana lokola nguma te motu eloko ezopema siko kangi yango azoluka mopepe étouffement donc otekako eloko longo osonde kote wana ya nayebi te na nsima pe wana kopi ya vie doudou odonga fongande mtakende kokopere nakoya siko pia masamba akoyelenga na makulu siko koya pia masamba akoyelanga nga bayebisanga te nduma fula nyambu ablokaka yenga asala nini ablokaka yenga ablokaka makulu ye masamba siko nde nguma selonga bape masamba wana da akolela wana azoloba ya réel masambia mpe abangaki mpe nguma mpe ndenge amonaki nguma ye bakibi te na mokima nde bafongoli cercueil babambani position ya kolalela boye ale
moniteur ezali wana yafanda bina analeli amonaka nguma abimi sikoyo na moniteur siko mpona ye yakanisaka eza kindoki yakanisaka eza kindoki ye azomona makambo mosusu oyo tozofilme siko nguma ya kobima na écran Mabole agangi asungola papier ampela mabe abieka asimi Michel Diabo asimi Michel Diabo asimi donc quand on va ah donc on a peut-être Chitenga sans un bon réalisateur hein a format bino pensa hein on se gagne après ça masumu wale pesa masomo ndio apesa jero limoko sila ngate likamwe masomo ayesala kisi panga kwa wanakonzi je kweli siko mtazaki siko PDG sikoyo ebale mondial master ya vie ya nani ya vie tekindi bango bale siko basala kana biro wana alors yaki nige panga ngana na ndero ko tendekene na retard et puis ko kota na biro na porte te côté na fenêtre oh ebale ayaki boso omona yote ebala zo masomo zo kota na fenêtre bango na PDG siko na bio mais makambo yana nute pour la nini bango na boyo zo kota na fenêtre siko masomo mo nute belia mais masomo qu'est-ce qui se passe yo kaye ebala mondial donc zo mona nga yeng na nga yesa ke Pode mas yo vi que pa mona ote. Mais c'est quoi ça? Donc, masumu na zomona yeza masumu yo kai. Moni nga fema ko siko bango bazala ke panga kawana te kaka yem takele panga siko ya so ba donc moni nga penza bona mona yote panga nga na zo mona do ya kanza ki nga ngate ki auta invisible donc qui c'est Simbi ah obi biso tozala ki te tango bino bosa makambo nyonso retrouver lelo ça montre vraiment que eza nostalgie mo makasi obo sala Maman Billy Bokenda peut pas tocaler. Hein? Non, maman Béléon qui a 23 ans passés. 23 ans, ça va maman? 23 ans, ça va. Ah. Et puis que les loyaux, bande kono bakufa, bakokodioko, bashaba, ba inga si je me trompe pas, et belé bakufa penza. Tout le monde a oyate maman Bélé, mais tout le monde oyé touroyo. Ne vous pensez que de beauté mukolo zongate. Siko zotika bandeko na yo awa na Kinshasa bandeko no lelo bango yo bafandi boso na yo eloko nyoko lo bandeko na yo lokola na moni masasi pe na mo lelo yo 23 ans passé zimbula na ye to longoli mo 23 atrazaka jeune hein elombe pendenge moko breza masumu ye 23 ans na ye azali ya mukolo ouais voilà siko olobani ni pona bango pona wa masasi ah elombe oh encore dans mon film ya uti wapi utani wapi ya komi wapi bon elo woni na ko bara bango za pasi hein ni lobi ba mi na musuba kende mususu na yaki te mususu bon eza bongo baba kaumike kutani na ngane tya to banda na ko ba shaba ni eza ko dioko oui baze belé hein ko di su mambo ni za présent nga ezai kutana matanga na awa na Kinshasa ngapela na kote na za matanga okay c'est na profit donc c'est na profit comme ça ouais c'est bon kutana nyingi na matanga ndio vraiment wala wala sasa kwa salon za kaka leo na usina kama na Nzambe baka na makala na Nzambe comme tabaki la Nzambe bon tout le monde a grave il y a pas parce que tu vas vivre depuis les 40 ans et puis les 45 40 même sous 40 ans même sous 50 ans ça facile 60 ans même c'est comme moko
boyebani ba caractère boyebani makambo bana banini tout ça okabona wana epesa pe passe mais na eloko na baka nzambe abatela bango nzambe azala na bango moto nyonso alukaka elongi ya nzambe mpona se ya moi tozobikaka eza nzambe nyonso tokosala ekoleka kasi elonga na nzambe elekaka te parce que lelo mama mabele mpe nga mpe mosusu abanga liwa mosusu aboyaka okufa lelo mabele wanga mpe liwa oyo ninga banga liwa nga na yamba yesu lokola mokonzi sui mpe yeye motukuta mponaka liwa te totambolaka boye lokola toza na kati ya biso oyo akomi na rena ya kiti eza lelo wana omoni bato tomonaka grave te mosu bato bazokufa mingi na kutusalango bato bazokufa mingi place koto na famille tomona yango mingi parce que eza polele eza na kati ya public polele nombre bato bakufi toyebi te elokola eza esika moko eza bato batia miso yango na tomona yango kote tozali ya badesine na biso nzambe abomisa vie ya moto na moto ayebi ok lelo oyo masasi aza liboso na yo otikaka ye très jeune masasi oyo akomi nkolo mpenza libandi akomi koko so olobela me matata koko voilà ma belle félicitation masasi yo aza liboso na yo aza ndeko na yo bana nini ya po 23 ans quand omoni ye vivant atikolo bako aza mwana na ngana bomengo mwana na biso mwana na biso domi osala ye mwana na biso bona kosala wana okosala bablaki kala service mais aza mwana na biso ale na biso ya maritani ale na kwa problème malamu leke mo pas petit mitinda na bino kotinda botinda pe mbani na bino ezala nango petit confiance ya okenda ndenge na ye oyo eza mbongo te obwela bokokende mina sikola salile asali lettre nini masasi ole ebele ole ebele le plus jeune c'est normal mwasi na boti comme si vous pouvez la biso oya soma wax oya soma lipama oya soma miliki ya mwana ekoma boye mpona komi mibale ngala kene pa ndoi ataki mpe tisaka ezala ndoi kene pa ndoi mpe abakisa mosusu apesaka mwana ndoi ok mabele me kam nalobi te olobi te masasi ye liboso na yo 23 ans oya te masasi otikala maloba nini otikeli masasi ye liboso na yo toyebi te na vi makambo oya toyebi te olobi toyebi te masala okansola nini non atanga ata yo bonga na bi okufa na bi te on ne sait jamais parce que 23 ans passé na yo que nom de Jésus mo eza te mama bele makomengo boza mwana ako abenga ma bino mama voilà kondimaka nyonso nandimi nandima bongo naza nani o bakoko belebele naza nango na konde bango nini voilà oni nazalaki na bamisi bana na ngai nazalaki na baansi bana na ngai nazalaki na satula baza bana na ngai bongo bakoko na ngai
Maman, on a dit c'est bon, mais jouer à Kabila ça. Bino fa na poto. Masasi yo aza mwana bino leki na bino obo encadra. Masasi lelo yo libandi yango suki de comme pembe butu. To éviter on ne sait jamais. Oh ça masasi nini? C'est un problème non, c'est un problème. Na problème masasi te. Masasi na problème na to na zo ba yo. Ah? Oui, bien, la vie. Papa Sonzo yo pembe na yo. Omona kala, yo komona le après 23 ans. Papa Sonzo. Maman mabele yeyo. Babo moment bozaki na mabele. 23 ans après, omoni impression na yo. C'est mon niveau de cela, il y a un téléphone, on a des vidéos, bonne santé, bonne beaucoup de la grande beauté pour la première fois de la c'est la famille. Le président avait pas madame, il a accompagné, il a de la accompagné membre du corps, et c'est nous. Dans la Yuga Gango, donc la Yuga qui était pas mon gars. Ok. Pas tellement, mais la mime au bien, mais tout le monde est bien, tout le monde est tout le monde mourra. Essentiel de savoir comment on a vécu sur cette terre. Donc, dans chaque femme pour la puissance, vous devez essayer. C'est pas la première fois et la première fois. Vraiment, j'ai essayé de travailler. Vous voyez, on a essayé de famille, la puissance de la Kala, tout le monde a su. Donc, c'est vraiment, c'est comme un casse. Ah, ma belle, on va s'en aller à lobby 23 ans après. 23 ans après. N'a pas sonné. C'est plus quoi moninga, c'est normal que sur la téléphone, et l'autre on est sur la mise, c'est bon. Ouais. Voilà. Kwa masumu ye kuna fandi otala yo. Bobandane kala. Yala la fuma mbanza. Olobana ni surtout na raconte lelo pa masumu. Naza lesengo na kolobaniza ba continuer musala. Esengo mingi mpona bato ya kala mingi etikali mingi ya liboso etikali nga na ye alors nde namona pesa esanganga mpe bia continue toujours mosala na ye nde na continue eloko na ngani yango wana. Ok, président Masumu yala fungwa mbanza toyepa na yo 23 ans mpe kokutana mama bele bambula eleki ebele na bamama mobomengo impressionnant surtout pour la journal le raconte lelo. Il faut tard que jamais. Occasion ya mawa, c'est une très bonne chose. C'est la famille, Monique, Vandi, comme au village, la maman Bazolamba, Kalaté Zolia, cette ambiance, tout ça, même yo, pas évidemment la bataille, mais Amélie Nayo, tout ça. C'est ça, très bien. Amélie Benzarando Lobby. Amélie fin. Voilà, en tout cas, c'est l'ambiance. C'est beau comprendre de Bishop. Le ambiance Penza. Papa Lombe, s'il vous plaît. De l'eau Oyambi, Bandekonayo. Mama Bele. Mama Mengo. Masasi, Kabamba, les vieux cartouches, ça va? Tomoni, président Massou, Passonzo. Impressionnant pour la réception de l'eau, la présence de la banque. Bon, il y a des lots, ils sont plus symboliques parce que, et après, au Kenya, après, au Kenya, Marie. Personnel, mais ça peut mettre la base chez nous. Après, au Kenya, tout ça, là,
Mais pour ça, on a bouillé la culture de groupe salon en fait. Pendant que l'excursion, pendant que les Bangandaya, pendant que les King Ranch, donc les habitués au groupe salon. C'est ça, il faut ça, famille Nabiso. Pour sa famille Nabiso. Donc, Awa, c'est modestement chez moi, mais c'est chez nous. C'est ça, on a bon. Donc, il y a Oyo, il y a Basco Manibali, Bramba Bisso, on a beaucoup de salons, on a tout à Bango, Méga Star, Balatsep Sobolino, et on peut trouver le Coco Balanti. C'est un honneur pour moi, pour ma famille, cette grande famille. Mais ça, comme on l'autre, parce que les événements spécialités, ce sont là les habitants de ça. Donc, bon, il y a qui tango, ma bonheur, maman, Bomengoza na Kipwanza, ezaki lieu na biso, ndako na biso. Chez Massassi, c'est chez moi. Chez Vieux Sonzo, c'est chez moi. Chez Debrendé, c'est ça la vie à groupe salon en fait. Et il y a un autre militaka, il va imiter Bisso. Parce que cette famille, elle est plus présente que famille biologique. Je crois que à quelle occasion on a une famille où il mon anniversaire, notre vie de tout le temps, tu partages à Kango, n'engue tous à vous. Donc, nous bénissons l'Éternel qui permet que les lots Sangana Awa y mettent le temps des circonstances na Kumisi Nzambe. S'il vous plaît, depuis la famille Oyo, depuis Boyebana na groupe Salongo, jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de temps? Non, pour compte à la Boye, il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, je crois que Sangana qui est fait Papa Sonzo. Et avant, maman Bolingo a voyagé pour avoir soin. Tozalaki et pas maman Alinga. Parce qu'il fallait que les bisognos, ce n'est pas maman Bolingo. Mais comme les arroses à la couleur, na propage, na banzela, bazo bongisa, côté basola, côté banguma, côté ba DGC, to jujaka bon, y a se déplacer aïa et pas maman Alinga, to sangana ki wana bisognos, groupe Salongo, to sangana ki wana. Pendant les lots, Karine Pala Moudaza empêché, Azan Lubumbashi. Mais tout le groupe Salongo, bien entendu tout à l'heure, ce n'est pas un événement nouveau, ce n'est pas un fait nouveau, c'est ça l'habitude du groupe Salongo. To sangana ki na banda, n'est pas maman Alinga, to Kabola qui repas ensemble et nous pensions que maman Bolinga Kozonga en super forme parce qu'elle a des besoins, bon, nous avons décidé autrement. Yaya Bayeko Kunda, collègue Nabiso, c'est un grand signe d'amour. Denis Lipati, Jean Molaï, Patricia Nzanza, na amoureuse Essengo, parce que empêchement des délégations ayées. Donc, au Sangana Boye, quoi de plus normal? Il canne oh ya Sangana Boye. Vous êtes pas nani? Non. On a dit tout à l'heure que ce n'est pas un fait nouveau. L'année baye bana mikolomuke. Papa Sonzo, toi, musika tepsu to na banlieue awa. Il y a ça na nganda CC, ngana za na bibon. Nous avons dit bon, to Sangana pas moko na biso. Mais to Sangana pas na ngai. C'est pas un fait nouveau. Le groupe Salongo vit na rythme oyo. Malgré Tokabwana Moussoubaza na poto Moussouto en Afrique, mais le groupe Salongo reste uni. Voilà. Président Moutotikayo, beaucoup de maman Mabélé, après 23 ans passés,
première vie na yo komona mama Belé, ma bolingo et maman Bomengo plutôt s'il vous plaît. Akuti bana awa wa tikaki te ba ba grand garçon. OK. Akuti ba fille, tikaki te ba grande fille. OK. Donc et ça c'est moi beaucoup d'années, il y a libota. OK. Voilà. Ah, merci beaucoup président. Azomona oh c'est là. Le maman a fait ça Ywana. Le boy il y a tikaki était voilà. Il y a 22 ans, il y a 23 ans qui était. Donc c'est ça. C'est ça. Et là, c'est tout à l'heure. Bandoko Bakete Awa n'est pas pressé Lombe à Yambi Groupe Salongo. Tout le monde présent il y a présent Massoum de Brende, tout le monde présent ma Bomengo, Maman Mambele. Après 23 ans, la Maman Belé. Voilà. Parce que yala Fumambanza wa mbote kafete yala tokodi nkunzu azaliawa là baka kezo beko lui c'est le patriarche qui nous reste Asimbi le gardien du temple comme Imonga Lobaka aza catégorie bato bakufa nogite donc il est là toza ensemble voilà. Voilà, merci beaucoup, merci. Maman Bella avec Ndeko Nanga, il y a plus de 143, il vit pas dans Bengakie. Oui, il faut pas rater quand même. Il y a une attention news. Fait super promo. Dans ce morning, on fait Yves. Ouais, ce morning, on fait Yves. Ce morning, on fait Yves. Je peux se mettre Maman Bella. Voilà. En tout cas, c'est l'ambiance continue. Tozali à Bongo. Dans la résidence, il y a papa Massoum de Brende et papa Elombe Soukari. Tout le monde est présent. Massoum de Brende, papa Sonzo. Tout le monde est bon. Vas-y, bébé, s'il vous plaît. Maman Zoa. Maman Zoa, yeyo. Avec son beauté. Avec toute la beauté. On est présent à papa Sonzo. Je souhaite que prochainement za lapona kwa makambo ya mawake kama fete na mbali si mwana na biso anniversaire baye zile siku makasi siku baye pona si certaines circonstances ya mabeli prochainement za la que kama fete na biso tusadi anniversaire na biso kwa hiyo zile siku vraiment c'est mon souhait de voir kama masomo ko pesa ye jibi Olangwa c'est Jibi. Olangwa peka masomo comme ça Jibi bien Chibas. Ozani on a fait na sababu shukuru Mais je jamais vu ça. Whisky. na molpe ya masasi ka bambali awa. Olembe okwani o sodangwe? Allez la fufu. Voilà, avec la pourquoi Lembi. C'est l'ambiance, c'est l'ambiance, c'est la psychophobie là, les lumières là, société là, viande fraîche là, Potolia, c'est la fête. Merci. Jack Daniel. Papa son d'Amérique Jack Daniel. Clairon. Ah, Clairon. À toi retrouver le somme moi. Maman nangai. Comment les penda bien? Comment les penda papa son d'Amérique Jack Daniel fait Clairon. Amélie. Ah. Après aussi mon nom. Ah. Ça nyonso pour la présence ya mama Belena Mambo Mengo. Ma akena fin. Na moi pena non ça raconte ça dit bien. Vraiment problème est banni avec Pango. Nous avons le depuis quand. Après le roi il y a des gestes vivants, il y a ma propriété de papa et maman. Ah, tu as besoin de bibliothèque. Allez, comme pièce.
Ça va? Oui, entrez. Entrez. Bonjour et bon appétit, président. Bonjour. Bon appétit toi aussi. Oh, sympathique. Pourquoi? Papa, oui. Vous allez ce soir? Oui. Souvent, il est presque vous avez la chance de papa. vous avez une métier. Vous avez la chance, moi, les lacas. Et sinon, Action. Moi, les lacas. Merci, papa. Sans t'embêter. Tu peux savoir. Tu veux savoir. Action. Sans t'embêter. Tu veux savoir. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année, Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, Kolo Pesaki initiative, Tofbana na Goma. Ça fait déjà une année, Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants, Nenge Bozomona na Bilili. Et Bazobenga Biso les sous Baba Kisabana. Tozo ebate toa juste na ndako ya 5 chambres tozo ebate ba ovanda wapi bakolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka nde nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et soki ngai un simple individu na suis capacité à kosunga bana combien plus fort l'état nde na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele ya Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229 tous la lisungi ya bato nyonso pona bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe kobokola ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao, merci. Jésus est Ça, c'est la maison du président Lombe Soukari. Je crois que ma comédie va être rendre visite. C'est pourquoi ma comédien va rendre le président Lombe visite. Pour ça, il y a le président Lombe Soukari. À l'occasion, il y a visite. Il y a Bambo, il y a maman Bomembo, il y a maman Mabele Bayaki pour enterrement, il y a maman Bolingo. Pourquoi? L'occasion, on a bapofitaki baninga nyonso ya kotisala basangana namoni bongo presa Lombe Soukari namoni presa Masou namoni bongo kale kokusala namoni bongo présence ya papa Sonzo pe namoni ya Masasi Kabamba ya Sele parce que ya Sele voilà mesa yango yo
Alors, s'il vous plaît. Non, tapez là. Mira. Oui, Malem, mais nous sommes bien Malem. Eh, journaliste nako ye nako wala buku et puis nous profitons de la na ouais diminuer volume c'est diminuer vous m'avez sur le camion non pour prendre des terres on a matière de terre na cruiser le mur on a matière de Ni Philippines. Yo dia tout là. Bon, une première là, on a mis ensemble pour la profiter et puis on va pas. On va bien voir, on va me donner mon côté. Là, vous pouvez être à quoi la panga? Wapi? Ah, voilà, pas du vieux fou la pomme. Ah. Non, ça peut bouger. T'as pas tout bougé. Bien Marie-Jeanne, Lamba Lamba. Ça n'est des fois le mois. Pardon? Yannick. Yannick. Rose. Rose. Assois. Harga pula Yannick.
Ah, merci. Yannick, viens avec Bonnie, comme ça on vous sert ensemble. Voilà, il parle. Il parle, il parle. C'est quoi le problème?
Mais nyonso bokozoka basali basala wana ndebaoaaa équipe nationale awa okota te awa okota kozala mpona zetilaki na mabele na mama abomengo toye awa ina mayala yala kuma mbanza mona otala ha Olia bafani veut combien vous donnez pas l'autre là libre deuxième bureau na pasteur deuxième premier bureau quand vous dites dire là, bon, demain à 5h30, il est déjà devant la porte.
Bon appétit à tous. C'est ma chou mon demi-dia. Pour moi. Le vin, il n'y en a pas? Le vin, il y en a. Le vin. Avec moi, le vin.
Ça fait signer la famille. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.
Mira, yo total ainda ontem, não é para as coisas. Eu não fazia volume, as coisas que eu ia, eu não queria. Eu não fazia nada. Quando vai, eu quero mamar já. Eu não sabia mais nada. A sala de cena da Bíblia, assim disse eu, ei, papai, como é que foi? Rose, ya bakero bako. Rose Mimi tukozalia wameyuka hakuna. Na hiyo mtaza kufilm biso atiki hapo kama wakati kuna. Na mikono yote ya kama. Ya ana. Donc ça conclusion ya visite. Ya visite. Conclusion. Kama alikumbuka sana Mungu. Sebi ke mama. So tamboli na mobolo kwa mobolo, so tambo kwa tambo. Ngako bana uma tambo ka ko samba comedy. Ngako mapia comedy. Ya majina na badi. Na nsoza mbongo tela tabiye. National Mungu. Zawaya mswara mbacho kufa. Ndio mwenye. Kwa bote kuna mama. Tabia atakutoa na Mungu kile kitu. Kwa kutoa na Mungu kile kitu. Kwa ucha ile. Donc il est là, la 5-0 from Ifan. Kimi caméra. Okay. Voilà. Toyaki na visite Ngakoutima. Nani journaliste. La bande de famille n'a pas d'oreille. Courage, Jésus s'en a là. Papa, voilà. Tokomi na suka ya na biso oyo kusalongo ba ko visiter président Elombe Suka. Tomoni présence ya président modifié. Ba ko visiter Papa Son. C'est pourquoi
Alors, il passe au dossier Kazalaki, il pas prêter l'homme. Non, la rencontre. Il y a qui n'est pas rose. Comme beaucoup tellement. Il est à ça les monsieur Moukassou. Mais moi, ça m'a dit que de combien de temps ça tête maintenant. Mais pourquoi on va ça la tête? Il y a qui est pas il y a le gars. Et puis il est pas nobi. Il y a pas rose. Oui. Moi ça va. On a beau de nos parents. Et Bandeli, pour moi qui image, pour moi qui présente l'homme, à ça la matende. Na papa Sonzo, na Yamasas. Et puis tout le monde est présent dans ce moyen, malgré que, à l'époque, la montée, mais à ça qui est fort, à ça la caca. Et puis, tu as vu ça qui vient au bout. Ça, c'est grave, ça. Tu as vu ça qui vient au quai. Les deux dans le groupe salon, on va aller pour rendre M. le Messoukari. C'est plus parce qu'à l'occasion, il y a maman qui m'a parlé. 23 ans après, maman Bélé a dit à Kinshasa, aïe, maman, pour me deuxième fois, je ne sais pas si troisième ou quatrième, on a vu deuxième fois. Dans le lobby d'avis, je ne sais pas si il y a déjà, mais dit que la deuxième fois, on a mon troisième fois, voilà. Est-il que, en tout cas, il y a déjà pas les mêlés. Et alors, tout ça va m'équilibrer, on va dire, sur un groupe salongo, surtout, dans l'obsèque, il y a maman Bolingo, ou Azaki Moko Naba. Pourquoi le quoi tu commis la chouka, tu montes au lait malamu, tu sais qui, tu sais pas, nostalgie, bimi awa. Je pense que là, on va commenter avec Bolanango, Bolanaka va image, voilà. Boki, qui va se faire nostalgie, on sait que c'est un malamu. Dans le bosso, tu pas monter à ça, pas presser le Messoukari. Presser le Yombe. La contre la vie, on a mis Salamati, une première. Impressionnant. Bon, pour éviter peut-être tout ça va redire, on a répondu à l'évangile. C'est ça notre vie. C'est ça la famille Salon. Bayaya, Bayi Bokunda, Yann Abisso Moussoussou, Maman Bolingo Tokundi, semaine passée, Barozonga bientôt. Papa Sonzo Azali Nabisso te compte tenu à difficulté et à déplacement. Alors, jour d'autres cimetières, habité tout côté à tout pesembo de tous les cas. Parce qu'on est aux ala, Yamba Mumbangu, Badbaoz et Abisso pour main de consolation. Petit gâteau créé un jour, tout le temps en famille, tous les temps Nabisso Nyonso, il est tout mis ça dans le sala. Donc, il y a un autre, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est la famille qui se retrouve. La famille ça où se retrouve. Par là, un message n'a baillé, ce que nous pouvons leur léguer, les a au bazomona. Tu vas noter le matin, tu vas noter, il y a 3 ans, il y a un exemple, il y a malam. Alors, le groupe Salon est le précurseur. Il y a Moussala ou Lelo, Moussala, mon groupe Salon, va vivre en ligne, va m'école biso na jouer, va m'école biso na vivre malade. Voilà. C'est tout ce que nous pouvons dire. Tout ça, c'est toute une symbolique, c'est tout un enseignement. Pas mon que biso awa, on a télémis, c'est vernaillé. C'est ça le salon. Vous avez que Massa Sakei, a dit que vous me l'avez moulaniné pour acquérir dans le lycée. Voilà, biso bon. Donc, pour de la simbanate, Bokomi, Mbota Pambo, la petit bango, Bayami sur la salongo, Baixi Manabiso, Bango, fréquence Nabiso, et Katanini, pour Salema, la difficulté pour la RTNC pour la diffusion Nabiso, mais le groupe Salongo vit toujours et vivra. À ta salon, à Tigali, Moko, son groupe vivra. Parce que bana auto boti lelo bango nyons baza ba poko lolo ya groupe Salongo. Il y a pas un seul groupe à télé qui dira ngai na koi na nzeta manga na ina style nanga, tout le style au Afrique azul lelo c'est le style Salongo. Et nous sommes là. Donc voilà. C'est un grand honneur, une grande joie que lelo ezala awa na modeste cadre na biso awa to fan en famille donc
tokomisi nzambe na miso. Bon, ngana koloba mingi te parce que j'ai domicile mais je souhaiterais venir un jour bateau tellement na poto baya kotala une cérémonie ya kitoko baiti mwana biso anniversaire ya biso ezalaka kitoko tala ya zani biso toyemba non tu as bien vu que baye anniversaire tel mois de travail tel travail d'aller c'est tout ce que je peux dire. Depuis que tu es la mission, tu es mingi, tu as la carrière de 1975. Tu es mingi. Moi, nous sommes à terre. Quand nous vous dire que c'est ça. Bien parti, c'est comme nous voyons cinq. Quand nous voyons le nom que nous voyons, nous avons été dans la mission. Si tu as nous on a, nous vous bien dans le ça. Au bas, on a tout quoi, on a poisson, on même non moins. Ça m'a su, on a mangé ça. Wana poster ya mikilisi donc rochero parisien malgré Mali les amis avec dire que de toute façon je crois que l'homme a l'opinion sur tata Simoni d'ailleurs beaucoup de félicitations pour Nicolo texte de la biso il faut sentir que oyo pasteur moko ya par hasard okokate yoka baterme mbala moko ozomema biso na lola félicitations de toute façon bon ngai moni nauti poto na bandi koloba mingi te atuka bato bozolandanga bo excuse na mikili eza biso na biso bocomprendre ngai nauta kozonga kala te me makambo eza tellement important na matanga ya ndeko na biso ifale kokata makambo nyonso epuis kozonga awa ndenge kaka na esprit oyo boyoki sinon nakoka mpe kokosa nanga fo malade kuna na poto epuis natikali na ngai mais na ye quand même parce que ezali important babana loba makasi otikisi ngai ye o poto je vous assure vous allez calme parce que tout le monde a besoin de bango baza banke wa nkulu kuna ba mengo donc bato akala siko biso nde toujours sala mutu nazolinga na memba na makasi ya linga te mettre lombe même ko kokomona na ko kokomona le report na tindi ke na avion kota ko yo que se passe donc ça c'est bon en tout cas c'est mon ligne pour nous kota na boye tout ça et les autres c'est à soutenir quand Jésus a dit là bas on partager vraiment bosser pardon ça va le mot le temps bada olia on va partager alors il avec on doit tout à l'heure on a on est monté biso to ça montage ça na monteur biso parti on a mis tout quartier monteur biso qui kala na parti bien voilà merci malheureusement maman au mémoire ikiliste mama kabno soto yaki awa nesemo micro zali mama makamto yaki awa to yaki nesemo nyonso makambo leki malamu mingi pe nesemo okoloba nini surtout maloba nyonso pe eleki malamu te bazali mama bebe obakisa nini apart tosilisa yo tosilisa yo déjà na yo te mama bebe mpe ozali soit 12 heures 12 ndeni aussi interview 12 que ça 11 coups. Voilà, en tout cas, tout ça, les gens sont pour ça là. Il y a scellé. Après le repas, ça n'a pas. Amen. Donc, tout va bien. Dernière l'équipe, nous sommes dans la joie. Donc, nous sommes dans la joie. Comme on a dengue, na maman, na moko na joie pour nous réaliser le
Donc, maman va vous en mais par exemple, il y a une chose qu'on a observé, c'est qu'il y a déjà des gens qui sont là pour la routine de la mission, et tout au pays. C'est yo, papa, c'est là. Yo. Pas de blague. Pas de blague. Application, on a l'application. Donc, après les repas, Jésus. La Bible dit, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont souillés avec les femmes. Et avec Jésus. Voilà, dans la maman, au bas-mère, au bas-père, au grand-père, elle là. Voilà, tu super calatongo. Nasikia nasali suki ya menga msala vraiment ya liboma avec suki nyonso nango c'est ba maquillage moko boye na ko tana scène na ko tana masumu na kunisna wala ko atana ko mengo ko bilikuwa chokola Nakwambia nisikazozelanga ndenge nazokota boye En tout cas, c'était un plaisir. Qui m'a laissé
Siko directeur alinga yeba. Photo ni balakisi. Nani on a directeur? Vous avez nostalgie. Salon, c'est toute une histoire. Anecdote est belle, anecdote est belle. Voilà, tout ça, vous avez beaucoup vu. Vous avez beaucoup de ça. Nani mama pasteur babali ko nini kokodioko kokodioko na sene azo oyo baza lokola na monde ya musique baza ko bakofi olobile na biso baza ko bawera bajipe bafali pardon batabulei papa Franco donc baza bastar to tozwi na monde ya kote ya banigérien baza ko bamimi edo loko bamama bapasa baza bakobola ondeki manga mwamingi donc baza bastar ofana bango boye eza vraiment esengo makasi epesa bamapasa angena loba boye esalaka mwana omoni nazongelango eloko moko so tolobaka tosalela mboka elingi oloba teke parce tosekisa bato non elingi oloba teke parce toteya bato non eza kaka mpona mpongo te mais ezali parce que so tosali na RTNC bakozwa salaire salaire wana ezali na ndenge ya grade na yo na fonction na yo donc soki tozosala na direction commerciale soki tozolanga tokokani mpe grade te molimo akufi azali kosala na 20 heures azali technicien na 20 heures nazali kosala na secrétariat ya régie nazali kosala na secrétariat ya exploitation publique donc tokeseni na bagrade na bafonction tozosala donc moto azwaka salaire na ye na ndenge na ye mais kamata makambo etali bafilme oyo bateatre nini tosala kuna nde tozwa eloko te. Pour quelle raison? Ninga na yebi. Baba tete na sana mtalela bino mbongo. Ya manazo makambo lo banga. Je crois que réponse na question est aussi l'objet d'une émission si tu le veux. Parce qu'il faut pas comprendre de temps chitengalia bino mbongo. Mbongo ya artiste ya kandenge nini. Mbongo ya œuvre de l'esprit ya kandenge nini. Le groupe Salongo a sali ba prestation na la télévision nationale. Télévision nationale eza na nyongo na ya groupe Salongo na ba œuvre de l'esprit. Donc na cinéma nyonso ba théâtre nyonso basala toutes les années là la République. Parce que RTNC est une chaîne de République. République est un nyongo ya groupe Salongo. C'est différent. Il y a une chaîne. Il y a le groupe Salongo a diffusé la chaîne nationale. Donc République est un nyongo ya groupe Salongo à travers la RTNC. Oyo est utilisé comme œuvre de l'esprit. Donc il faut paiement et un niveau. Ndenge ya lobby. Au cause de la PDG na groupe Salongo na ba rôle na yo. Mais grade na yo na télé Zaïre, RTNC, aux huissiers. On te paye comme huissier. On te paye comme huissier. Mais sur scène, on doit exceller. Alors, au concilier, vie où on a y a grandeur na yo artistique, na réalité na yo en tant qu'agent, mon boulot. Il y a un moment on groupe Salongo et mandi à la République. Mais c'est ce que j'avais dit dans le temps on ne mandi pas ce jour-là. On ne mandi pas. On réclame les droits. On ne mandi pas. Mais pourquoi bino consommer biso République mobimba Afrique mobimba gratuitement à travers RTNC qui est la chaîne de la République.
conséquence c'est ça que la République faut appeler RTNC Mboka au foot. C'est ça. En plus, en plus, il y a sur le dit que ma maman en face à Nigérien. Les Nigériens, ceux qui vont passer là, ils vont faire la babanda, ils vont faire la makamé sur la chose, c'est le groupe Salomon. Ils sont Toyamba Ali. Quand on Ali n'a pas télé, ils sont Toyamba après retour na maman. Toyamba Ali acteur. Toyamba on a pas babandi sika. Mais ils sont à mon tour, ça va ça na RTL, ça ça directeur. Directeur on a ndé on fait kaka mwana nsusu. Akeli mwana nsusu na Nigeria. Mais akeli mwana nsusu na Nigeria on a fait des avant de dire ngo batali yango c'est une bonne chose. Donc pas besoin de bolingo ko bayoka na bango. Bayoka ke nous sommes tsale no pa bolingo ka na miso. Alors ndeni to ko sale lango ozi ka bato bazana ba moyen. Bato ba ko sala production ya eloko wana. Ba producteur ba sangani. Siko to ko misala to ko mekana mama auto c'est ndenge bazali ko sala. Ba bimisi bato na bango ba sale musala. Adi siko bango kuna. Ba considérer artiste na bango. OK. Va considérer bango. Mais biso bon ah ninge tozoloba considération ezali te. Non. Mais si vous avez réclamé par exemple, il y a yaka en 2023, il y a solo lipe na ba condition na makambo tali pension na biso. Mais pension na biso et pas itozali na mondele ndela le bino. Namboka ngino bosala ki sengeli ke bango pe ba bakisa bino pension na bino. Mais na kende kuna ba bino ngaki ba année eleki plus de 20 ans selon la loi, c'est la loi, ok. Mais cette loi-là, ils ont permettre que va diffuser, va diffuser biloko na biso, na biloko wana eza na pension te. Biloko c'est le kabatéatre mais c'est biso to sala o eleka. Pension na pe faza. Ki yango sala ka sute parce que biso to pension donc to si ça kuna pe biloko wana eleka te. Mais yango ezo leka. Mais beaucoup ça ni siko pra batwa. Mo futa bango. Pour que ça bango quelque chose, ezali que ça quand même il y a valeur. Donc quand on est sur babandé ça qu'on a bisondé. Yango to ba biso tozo senga te tozo flatter te mais eza des droits to sala musala balaka la kabiso na république ti. Ouais. Mama Ali tama yaka boyambaka alba na Ali Nigérien. Ali le Nigérien le yaka yaki awa pona musala ba makamu na yebe. Lera comme parce que Ali ngandi mutayiba na kinaye Ali ngandi mutu. Ya benga ka dinga ka nga pour nous ça qui vraiment principalement pour nous ça groupe ça on est ya qui to yamba qui est peut-être qui na hôtel tout ça so là les makamoto de o bino bo ti ko sala so ba ko ça na mo télé on ba ça na moté parce que ali ya qui to sala biso na bango to sala te biloko pour la Nigeria bon ndenge ba ba na Nigeria mama mapasa o ba benga mama pasa na Nigeria kuna mama na ko telinga ya monanga parce que ba o ngana salaka ça peut être o ya sala. Oh Jésus. Voilà, c'est ça. Oh, mais tala ba ndenge ba mandaki na ndenge ba matali do metala biso ndenge ezaleli nana okuta mama bomengo na mama basa ah Jésus mama beleza kama baksa mais maman papa li alobaki na ngati bango ba dinga to jouer na mama mama pasa wana mko mususu ni to jouer na obeta yi même bato ya ma même bato ya ma famille nalanda nini moko interview na bango moko babi bango baswa modèle groupe salon oui adepte aloba balanda groupe salon aloba na interview moko nalanda boye et bakopia modèle na bango ya groupe salon bazali kolinga yango kosepela nango nde yango basalaki ma famille masasi okenda na mboka wana na Côte d'Ivoire nakenda na mboka wana namona amour eza na mboka wana eza kaka na biso te ngai namonaki nazotambola na supermarché namoni batie communiqué bazoluka baacteur mpona kotourne film nabengi nakei kuna bapesi ngai bazwi baidentité na nga bapesi ngai de papier moko ana mémorisé l'air na ye nabukuti yango de papier wana jour babengi nga après 2 semaines nakei na bandi kosala test na fio bapesaki ngai après babi monsieur Cartouche excuse tu restes avec nous tu accompagnes ces 15 filles la fille mo batala une quinzaine bala amona ka pona aso de ça va faire na yo bamwe ka ko jouer na nga mais bayebaki identité na te le na peti na 15 filles on a peti donc na changer le modèle beteli na peti suka na babi nous voulons savoir tu es ivoirien
Je suis congolais. Parce que au tourner film, la Côte d'Ivoire, il faut dans la Ivoirien. L'acteur principal, il faut dans la Ivoirien. Il faut étranger. Ningana qui est étranger. Il y a un rôle principal. Mais pour jouer dans la Boiri, abîmé, à festin, abîmé. Toi, tu es doyen dans ça. Ta façon de jouer là, ah non, c'est fort, hein. C'est toi qui fais la mise en scène. Donc, Boiri comprend que le Nanga, ah, Congo, oh, non, vous les Ivoiriens là, non, vous êtes forts. Nous, ce que nous faisons ici, c'est grâce à vous. Vous aurez connu. Donc, les ateliers sont des tout les papaya, tout yamba papaya, tout l'expa paribo, so même la gifle yo, mon posaya kani yo, bacho na kacho, ce n'est pas ça. Donc, salaire est mataté, il transime en matin salaire, au long de 15h, 15h30, donc, tant qu'il y a un zolo babouye, on a bolingo penda na mboka na biso. Et ça avait la face, parce que la vraiment sur les gens pour défendre, hein. C'est comme si. Non, Mira, c'est bon, bah il y a pas comme ça. Merci, en tout cas, tout comme la souka. Junior, Salawa, les appelés sur mon makasi, les deux acquis ou colo. Mais la grande absente, c'est Karine Pala qui aurait pu être là avec nous. elle est à Lubumbashi. Voilà. Au PCABC Bambo Télé. Karine Pala. Le PCE Pena, Bambo Télé, le capitaine de la mort. C'est quoi, en tout cas. Le PCP Jean Moulaï. Moulaï, si tu veux laisser un peu à appel, Patricia Bipale. Voilà, ma Bipale. Vala. Devos. Voilà, Devos. Josco. Robert Roba. B12. Voilà. Bimouya. Maya. Meta. La pause d'émission. Voilà. La pause d'émission pour le vélo moko. Et ça, laissez tomber. Angela wana, laissez tomber. Angela wana, laissez tomber. Angela wana, nafukami. Tika. Dans l'expérience, on en sait avoir un mot, il faut dans l'expérience.